bato ba 10 000 na ba 5 000. Mama Denise artiste na yo pe zena ye oyo 15 ans yango oyo na France nakotisi ba demande mais na mukanda nga naza na mukanda nga za mukanda tala mbula to mvula nde babengaka ezobeta na mukanda me nao souffrir na mboka oyo bopesaka valeur te na mboka bopesa biso mpe valeur na mboka. Mama bacontrat nyonso bosinyaka biso baartiste tonyokama na mboka poto tokoma bafemme de chambre na mboka oyo ya poto zena na bino yeyo toa 3 heures nauti mosala te nauti mosala te mpo nasalaka me lelo nauti mosala te naopola mbula na miniti oyo mpe bosunga mpe biso te bino opesaka mbongo na poto kaka na loyenge kaka bo na loyenge opesa mbongo naosala na poto nasalaka tonyokomaka na poto awa makasi siko ngai na miniti oyo ndako te naola libanda bademarshe nyonso nasali nakotisi badossier nyonso baorépondre nga te siko na libanda me nasalaka naosala na poto nasalaka naonyokwama yaya Mama Denise Nyakero motema ya vanda biso. Donc voilà, maman présidente Denis nakoma lokola jali faite tala ngai mwana bino nayebi te naoke hôpital baobetanga tonga na ko mpona kufa babénéficie siko nga na miniti otala oyo zena nakomi lokola mbwa nakomi lokola makaku bosunganga na place ovanda te na libanda mbula ebeta na libanda me nasalaka